m'as donné ta nature. Je suis une étoile comme toi, au travers de ta vie qui coule à moi. Jésus, tu m'as donné ta nature, étoile du matin. Tu as fait de moi une étoile comme toi. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle ère Bogotale la biso. Nga wabino ndekona bino Rifin la Flamme, ya la Flamme TV. Na ye lisusu tokuta na tomona na tosolola kaka ndenge tomesana. Lelo nazanga Bogote na memeli bino frère nanga ndeko na ngai aza nyonso aza frère nanga na Christ. Frère nanga ya quartier, frère nanga ya ndeko nanga congolais. Donc voilà, Patrick Yomo misa la présentation bande kwa la Flamme TV bye bye. Bonjour bande kwa la Flamme TV. Donc lelo na ye to solo la en famille denge bo mesana ko solo na série film. Donc ngai naza wabino ndeko na kombo ya Patrick Lusambo. Bon, bah, nous avons un appel, mais on a pour les intimes. Donc, les abréviations à combo donc Patrick Lusambo, Panda. Donc, c'est ça. Merci, merci, ba maman. Ndena kolobande tolobana bande kwa la Flamme TV. Welcome, welcome. Karibuni. Topusana ndenge tomesana ngana bino pembeni ya moto tobeta masolo. Na bande ko boluka kinde tolobaka ki bonsoir, bonsoir. Kimia na nzambe ekoela bino ndenge zoko ela biso toza bien, toza en bonne santé. Nzambe azobatela. Ndenge tolobaka toujours your national auntie, the only one. Here I am. Donc lelo toyeko beta solo moko tozanango toko partager ba vie ngana ndeko nanga oyo akosunga na par rapport ya avis ya bana mibali na lisolo oyo ngana zobeta lisolo ya lelo titre nango eza ba gigolo to ba frappeur d'amour. Ba frappeur d'amour, ba gigolo. Patrick tango yo ki na muto na ke mamo e bana tango ki titre ça ndeni. Bon, et ça ngara moi parce que Nayora mokaka tout ça bon batu bayebi ke gigolo et ngolo banini tout ça mais to développer quand même na kati pour bino moboye ba lisolo ande kozani. Donc en tout cas merci déjà lisolo moboye ke pesi frère nanga moi ba courage ya ke lisolo alelo ezam mbutu en tout cas ezam moi makasi neto lo ba kaka ba gigolo mais olenga na benga ba gigolo na préféré na benga bango ba frappeur d'amour. Donc bato bazo yiba bolingo, bato bazo yiba mitema bato. Donc voilà, c'est parti. Liso na biso alelo epesa melinga epa ndeko na biso moko o azako se plaindre mingi na comportement ya bandeko na biso amibali. Bandeko na biso abasi balobi mama Rifin mekana ko beta sete na makambo ezoleka na bamboka na biso. Boni bandeko na biso amibali bazo sala biso pasi. Boni to komi na benemi kaka bandeko na biso moko ya mibali. Balingi te ba monake ndeko moko to mwana mwasi moko azako se débrouiller na ye très bien. Il faut kakaya kokoti sa mutu mais lokola ebike akozwae facilement il faut ya na masolo a bolingo oko kangela ya liboso motema ya mibale mona ya misatu ndeko lembi metango akoya ba vandi ndeko akoya ko comprendre après que mwana mobali oyo ayaki nde bolingo intérêt ayaki koluka moi eloko moko epa ya ndeko na biso ya mwasi oyo en tout cas et sali passe et sali mawa alors ndeko alobi betano lisolo parce que comme monnaie courant on était vraiment comme mon courant Patrick. Bon, yango bino ba mi balezani. Bolingi suko bala teka kokota mabala. Bon, mais na maramutu ba exception zanga ate. Bon, toke na mona cadre on ba gigolo. Mais exception la rara. Mais to lo wa to yo lo bela pona ba gigolo. Donc toke na ngara na raiwana to développer on a kati. Ouais. Patrick na moni Patrick aza vraiment lelo up to everything. Donc nous sommes même andimi à pour défendre les lois lisolo andeko moi sur le que mama rifinga na vanda ki nanga na mboka oyo nazana bana nanga mibale na bota ki na jeune garçon moko tozala ki na makambo simbate mutu na mutu asala nzela na ye tant mutu na mutu asala nzela na ye ndeko na biso oyo atikali na kopese kombo Rita soki mutu moko azana kombo Rita komitu msamato betsana no mabakute ezana mo kombo ya mutu oyo apesi lisolo te donc Rita ezaka kombo na pick from nowhere. Ok, ndeko o na kombo Rita
atikala ki na bana na ye mibale, une jeune fille de 29 ans akoti ba classe asali asilisi akomosala na banque akomozwa mbongo na ye ya bien compte tenu ya baton na ye ezalaki vraiment limité ke azalaki vraiment ko socialize te donc de ko socialize na français to na lingala ndenge to mesana ke ko bimaka ko sangana na mwa batu e komelaki mwa pasi parce que musala ezalaki ko joyer mwa temps mulai mukolo mususu ndenge ezalaka kaka feti ya bandeko na biso ba congolaise alo babengisaki ye loko azaki na temps andimi kokende feti wana tango akena feti wana ayekokutana na mwana mobali moko abi en tout cas na première vie mwana mobali wana vraiment azaki vraiment babuna ete po aza ba garçon oyo ba lataka ya lingane vraiment ba genre wana te mais amilobela ki moko ko komi pesa pe temps ya koyeba mutu batu mususu ndenga se comporter na feti ezandenga zalela kate donc il fallait passer moi temps ba sali connaissance ba pesani ba numéro ya zongi na ye leki 3 jours garçon na ye ko benga ye ndenini atuni boni ya bitenga na zana ngamo osala ka wapi tango akina banki garçon ningano santi ke na phone kotana mususu mutu aningani esala bino ndeni soki mwasi moko asa musala yo mobile sala ngote sala bino complexe obanga to omoni vraiment que une opportunité siko nga na place wana pona répondre na réponse na yo na réponse na ngeza dévoiler parce que nga banda na Europe je ne fais que travailler donc nga so moi c'est si non na sala ngelo belanga absolument rien parce que nga mona bosser depuis na bakine na zala bosser na Europe na zala bosser mais j'ai compris quelque chose que na poto il y a des mibali oyo balinka kaza na sima ya basi parce que soit yo quand on a ça na banque ya bulega non mbongo tu wana o ya fax o ya nationwide o ya bankless donc ba banque tout donc moi simtala na o ezana nga musala bon na ebité mais tokendeka tokoba. Merci Patrick na lisolo to chaka lisolo mwa ba mungu mwa ba pilipili ndenge to mesana na la Flamme TV. En tout cas ndeko na biso oyo mobali tango ayoke abibon etombe kutubenga na luka mosi mwa obala obota fialo liwinga na bote bongo yo tenga pe na mwana moko na bota na mfimo pe boyeto kabwana bakomi ko se putoyer ko monana ko bengana fialo bien tout cas makambo zaki nango ko kende bien. Allez, avec mon mobile, vraiment, tant qu'on bête à ma solo, zo kanisaki, ma solo, moi vraiment que mutazo kanisango na bouku na ena mutu vraiment. Donc azo ya na ba projet d'avenir, ma belle fille connaissant qui azaki aussi célibataire et que garçon pas ebisa qui azaki célibataire, c'est qui est vrai garçon azaki célibataire. Baye ko lingana bakomi ko monana garçon abi amom fiku te ko proposer alors bi mais ndé to vandi boy na ebité makanisi na yo ezandenge ni garçon abi te problème exactement to umeli déjà to beti ba 9 mois quand même ou comme oyeba nganga pe na komi ko yeba yo malgré ngana 9 mois wana ezalaki peu mais pona bango ba monaki que c'est bon fille garçon a proposé fille que moi te ndenga na ofuta loyer kuna so na ena ngato vandi na biso parce que to bakoma ki omona na presque chaque jour pourquoi pas na ya to vanda na biso to sala chemin na biso ensemble tant sous lobby to sa mama mabala et puis to boko la ba na biso on est des jeunes to sala vifi amona ki kezaki demo kwa mabete parce que alinga ki mwana mobali oyo allez a invité mwana mobali o mwana mobali akangi bisaka ba komi ko vanda ni sika moko tant ba komi ko vanda sika moko. Moi, je suis à l'objet, maman refile les 3 premiers mois, c'était bon. Mais après les 3 premiers mois, donc ceux qui alliés, à Fongo là qui garçon mon thème. D'autant à Oya Boye, à beaucoup de et à ce moment là, on est différent. On a soit yé boye tant mususu, ndaku nenga tikela ki yangote. Ah, tu peux exemple. Oh, mais cadre ezalaka eke wapi? Ote. Nake na ngoba bongisa ngo na mwa jamo boye na o sepela na onde na o monela te mone bumbi asakete ka o so yo so ya vandi mo so nguso aye boye ba montre ne zate o montre na ngeza ba montre na baninga ba komola ta Rolex na mona neti faut changer faut changer ya on a kena ne pas bijoutier mo abiso na ile ba montre akala na roba saka mbongo mo na ebite ce que ça la ma izala te o ya ba nini bon ba bijoutier musu ça dépend de bosolo liso za na mo ba montre no musu a cher ko sangisa o ba kiselier mo mbongo alikolo po ozo Rolex ndenge ozo linga ko la Rolex en tout cas fi ba biloko ezo bunga
et puis après ça qui garçon ça là qui est doublure il y a carte naie il y a banque il y a on a vu papa parce que ça sali au joint account tu ça dans mon compte à moi si mais on laisse que mobile le azaki vraiment na mambo vanda te azalaki na carte visa te c'est comme il y a salé lié doublure que et moko kota bongo na yo comme ça pour benda aux na carte le qui est so ndo sali kamuka aux carte à moi si mais sans pour autant que mbongo za na carte ya banque za ya moi si donc les jo akomole ke la mbongo na ye mbongo wa fifi ayo bo mona ke fiye mo abiye utalata na ye ba design ate donc alata ne ba griffe te mais à mon avis na versus ba bendi moi 300 autant yo tourner oh mais 300 ke wa o te na sepele na chemise mon chemise on na bité mais yo na musala malonga te ozo benda ba 300 na ba projet wa mabala to sala ngo comment mais quand on deuxième mois mon qu'est-ce que ngana lata na normal est-ce que changer c'est toi na zolia ni ngambongo azolia malembe na rovanda wana ayo proposer bon na monnaie to sanga confiance ite photo bala na fia ndimi na libala abi garçon alukaka ka ba pesi bango facture ya mbongo mariage 5000 livres wa libala prise on a pona abi ma série ya solo pour la prise quoi donc les garçons a discuté avec mais 5000 quand même c'est trop baba na prédot it donc prédot lingolo ba ke garçon débrouiller na moi ta na ye aluki moi enveloppe moi tie moi 200 balles atindi o tozwa facture to bando pesa malembe dans l'entretemps azo konza na ndako mwana mwasi oyo azo vanda na kati ya ndako mwana mwasi oyo azalaki na ba overdraft na ye unlimited donc ezalaki na ba découverte to ba ndeto ba na français akoki kokende na montagne nyoso alingi garçon déjà le quoi bah comment qui peut vendre la fille à ça qui est confiance malgré bah 300 bah 400 bah 500 au bunga mais azaki vraiment ko tiango te qui comme loko et comme ko déranger couple na bango na ko vanda wana jour mususu kaka ba swani des aka moi sina mobile bo la mukape jour mususu simbite bo swani na ko swana moi ça ebika ke mobile atikali na kanda ya bongana ke musala na ko kende musala garçon atikali na sima abenda mamoro na mbongo moi simo yemoro na kati ezala ki 4300 abendi wana a transféré na compte na ye abimisi susu na découvert à 5 ya 5000 a transféré na compte na ye akangi bisaka asiminzela akei atango akei akangi phone moi ça yeboye amoni bilamba nezata banda obenga bando tinda bateso bulu kutuna na mbongo te eloko liboso batala mbongo atayo moko rita yo tana mbongo te yo kufela nanu ake wapi azongi wapa bandi ko luka mbongo aluki no mbongo te aluki ka mobile ya bengi moi 2 personnes 3 personnes no bayebi o bazana nouvelle na été baby place akete et beti presque une semaine rita azana nouvelle ya garçon oyote azoyi ba place azate siko amona banki pendenga zaka komelie o ndongo za awa ozwaki 5000 mais ko zongi sapote to ko bakisa intérêt 5000 ngom na 4300 na 5000 ya nini akenda tala bo ya yemo 0 atala ya overdraft 5000 9300 mwana mobali oyo akenya ngo rita simbi mutu rita bi oyo nini nasali mabeso mutabia vanda ne célibataire au célibataire ce qu'on a jupe mobile to vanda mobile a frappeur d'amour et mon patron mon muntu asali yo confiance avant on a kota musika no to aussi ça na so muntu asali yo confiance mwana mobile mwana mwasi azabongo ndimiki azali célibataire bakutani ba célibataire ba yokani ndeni no ko yana ilikanisi ya ko escroquer moninga bolingo bon omoni lisolo beti esali na mawa parce que escroquerie dans les amabé na cadre pénal na forme tout escroquerie les amabé quel que soit na libanda quel que soit na wapi quel que soit na business quel que soit na bolingo parce que etika ba choc mais na mitié skoyo na place nanga ke ngai pénal na vandi boye na ba série na nga na ye na makambu tout papa moi si mo boye et que non ya wana z étoile azape na brillaka na maramne tout bon aroya yeka ka bona vanda na profiter so ika na zui makambo na zaye na ngo papa na bendani et ça la na passe ne mo perita place azalaki en tout cas rita tisco azape na passe wana mais ce depuis to ke na ngo na forme ya toli na ebité bon ezala côté basi ezala côté mibali
parce que nga na nga côté la batute peut-être ndenge ndeko na nga zo beta li solo na bi ni bale belé o basala makamo en place baza donc on ta la émission yo donc on tindela on ba lien ba tala noko yo yuma tala noko sans esprit ya ba il faut ben azo timbate or wana za ya mote donc bo beta li banda ya réalité mokili mokili ndenge nzamba sali l'amour. L'homme doit se battre. L'homme wana ezosa na femme na kati. Parce que Bible le bela l'homme mais na femme na kati. Donc tant bo se battre bino tout et ça la moi c'est ça la mbali so boza ini bo sala makambo bien. Donc moi 6 fois même apport na e mobile pas même apport na. Mais tant mo kwa zo même apport mo kwa zo ya zo détruire na système en tout cas ya ma trop. Mais bon mokili yango comme ndenge wana mais ndeka baloba ekenge fait l'homme. Biso bino pe basi. Moko pieto kende pa to ke no mwa malembe donc boko on ndima nyonso bato balinga kabino na bolingwa solo pe na ena série bolinga bangote donc mona pena ke mutu wana donc alingio avec sincérité alinge bokende liboso au moins ozo zo eloko la moi sans esprit on dirait moi yu maman bolinga ba comédien bato mo ka yolo pena donc amemi on la stratégie non ya swag tout ça alio bebela noko yeyo or bato wana ndetomba yaga on est bailleur aussi Sabino touche. Donc ils ont vice versa. N'ayons pas payé à la mibali pe muso mona pena donc basia sérieuse bazali. Mais mona kaka tant mona ka moi si mon ko so mona ndire donc monika ke ye wana mais dans tout ça to so ngara batu to yeba eloro to lingi parce que na vie so yeba eloro lingi au sala muninga mabete po yo kanisi ke tant yo salé ni wana ndetu yo ndeko tiki rita na passe ni wana yo kanisi au van au bimi prêtre au bimi ya que rien au moni maramanzambe eza longa te faut que ne no sambe na l'église mais ma bible la moneno chana lipika rien tant que rita place à zazo raisonner que ata le bien ce ka raisonner mbongo na ngake na zo na passe vraiment donc a bête de la téléphone et pas en colo na ndenga système wifi le ba nduma français donc tant on a connecté dans nzambe nzambe ba dek arita zo le la pona mutu mo bwe amelenga la asalinga bo yo place aux allez au monde ndé aux calme bimi prêtre mais et au soukelo mabe ata na ba formule mususu ata après 10 ans 20 ans okutana na mbeba mo boye et comme tala ozomi ba te mais pour nini makambo boye zo komelanga nzoko ebite oliara ritambo bande ko to se repentir repentance c'est la manière belé donc olia mutumbo on a sentiment keba ezama beba lobi surtout mon solo ya baketo keba donc tozo kebisa ba jeune homme lokola ba oyo ndeko rita zolela ndeko rita ayeko eba par après que moi na mobali eza ba jar na ye to ba target na ye ba focus na ye ba objectif na ye zakabasi oyo baza bango moko baza na mbongo azo sala quelque part donc ya linga yo kateke fimo sala quelque part c'est par après rita eko découvrir que musala ne kokota mabala ko yiba babiloko eza moyibi Patrick yo lobiango eza allié menga pona ngeza ki moyibi eza moyibi parce que moyibi eza que zo yiba mutumbongo sans consentiment na ye sans permission na ye mendeko rita pe on dirait azaki moi qui biba trop azaki biba yo kasi ya ko so basi est-ce que ba ka te mobile zo linga yo to ko sa oh non na limi ko ma pe ba montre sika ba Rolex ba nini mais on wana ke na eyete Rolex pe et mon ami peut-être comme ça on va bâtir un bon autre comme la Rolex. Il y a un ba frapper d'amour, ba frapper bazana maloba kitoko. Pour frapper musana eko bimisa mutumbongo. Donc il faut yelo maloba moko yo soko yo ko bi ke motema penze zo zala donc ezo kita pour malobo ya zo pese za lokola zo kolisa ba semence ezo kola ba graine wana ezo zo forme ya zo azo sobambu mai kolona ngo po ebota. Donc ça la vraie expérience donc moi en mobile oyo aza vraiment frappé par profession donc eza musala na ya kolisa musala oyo mais za mawa minga ke soka na tuna biso bana basi est-ce que boye bakate soki mobile azo kosa yo to bi azo lingo ya solo
donc ceux qui toyeba kate to banda ko mituna po mobali oyo ayena makambo a sérieux akoyi ko yamba la moko te ko sa coupler facilement. C'est ça, ouais. Et puis akolinga makambo a facilité te. Mobali fatika la mobali parce que Bible zolo banabiso le mari c'est maître de la maison. Même ata yo moi sur le qui ato salinine mais yefa zo aller devant moi makambo so so senti que oh Dio. O eza Dio o eza te que mutu moko boye. Pour moi si mususu akoza na mbongo mais asa l'intelligence te. Et ce que mobali tamazo yana ki mobali na ewana ezo sala ke azo guider azo pc ba leadership ezo sala ke moi ça on s'est retrouvé que naza vraiment na maître na kati na ndako ya bande onanga basi nazo tuna nazo tomi tuna biso na biso ya moto ba ka ko approcher biso tozaka na tenter ya ko luka ko étudier muto azo ya pour aventure muto azo ya pour frapper nga bolingo po batu bazana bango ba mibali suba comment obala ndeko na Patrick ata 7 fois 8 fois. Surtout si on a ba sœur à Christ, on a même problème. Avec ba sœur à Christ, ba bi maman nzoto ba limite bango il faut ka ba le kanani bala. Alors yako ya vraiment ndimi na ka ba lettre na ba descendre ba bongisa. To ba descendre là to na ba 200 €. Asa bongisa lettre na parent na osenga fatira libala. Avec déjà ninga apesi lettre wana moi c'est encore maman souple. A lembisa masolo ya ozelo ko ya. Do ba frapper nzoto, ba frapper mbongo, ba frapper d'amour, botika eza malamu te. Eza kana côté ba balite. Siko ngale na tuna moko. Pour yo za moi sinto boye ba bien. Tant mutabali da 7 fois 8 fois. Sikoyo basi yo bayaka mobali alié vers yo. Yo moi si yo ebika non mutwana za na ba passer ba 7 fois 8 fois. Est-ce que bon ça la moins forte ya oyeba passer à mutwana parce que 7 fois 8 fois c'est déjà beaucoup. Oui, que très souvent, tu vas battre ma bimisaka tes arandés jour les Camerounais salami, les balamés salami. De beaucoup à découvrir que eh abala qui koto yo, azaki na fiancé koto. Mais très souvent tant il y a kana engagement mutu mutabika komi bomba. A mi monde sanet ya mutu malam. C'est ça. Et batu soupe balinga ba comment vraiment ko lingo teka teka batu te a bi malola, a bi mazokio. Eliminer te. Magablawe bi la la cheye. Mais tant soit que tongela côté moi, mais quand il comme to barato bombi ko bima après il y a kaka koyeba c'est que nous on pesa ba tout conseil ça beaucoup plus minga ko luka koyeba mutu bien avant ya ko s'engager et puis ko luka koyeba bit mutu azoyela yo est-ce qu'azoya for fun pour ceux qui ont ça no mutu fan on se positionne sous kana fan pour lobi ceux qui ba betu ba frapper au bolingo le laté so posa mutu libanda au CP ne posa boza bato libanda mais so zo mona catégorie moko boye mutu moko boye qui a CP ça yo vraiment té donc ce n'est même pas la peine à s'engager pour erreur sous kakabo kabona pour ba frapper d'amour et ça cannibalité ba si pe baza si ba si pe baza belé donc a yé penza na vie à mutu pour ya o détruire attends moi mobalo abi yé kutu do na guna nga zéro makuta a hôtel matin donc biso basi to comme na ba catalogue ya o dessiner ba dio oye so basi vraiment franchement déjà six pack tablette chocolat papa la biso na ba fufu naba fufu jimbe balingite jimba lingite tama mela masanga na eba canette na ba emeke 6 pack angwa zuwa bisiki tama ya oh exacte on ngala lingi you déjà tata 40 ans ozo s'attendre na ba ndokitiselo pantalon te malade quoi siko soko zando na besoin ba guba tuma kisela ko ba pantalon mama suka no na ba jeune na poto âge de bolingo na na agité pour so bolingo na âge to tanga te président France na moi sineto lo na bisoté bon comprendre donc bolingo zanango na agité donc soko lingi ke olingo moi jeune moi ba 6 pack linga ki sa pantalon mama kitano na âge assez et ça na moi loté bon et ça na moi ata muta kiti na epeka te ça na mo yoka na ba mi balege que tata na mukola ba lo ka so di te parce que ngala la moins âgé que toi il est qui na moi voilà c'est bon donc ça bongo donc ba tu misusu ba komi ko se retrouver na couple alinga ki se amoko boye ya moi mukolo après du temps le rôle ba nzambe to pesa ka merci na make-up oyo pour make-up ngene zo bomba bilongi na ba kingo pa d'autres na ko misebo yo ba ko lati moi chapa bombi kingo mulai te yo na ebi ba ka go cheka
na émission basser na biso comme kingo c'est bendani comme le roi dendo poni epusani age kubi azo kitisango kaka baninga chaque mbula ba matara ina neyeza ina ndasuka nika na 30 ans il y a danger et matara lisuka bakoma exizo non moi si batu na age non seulement ça maison bossa na ke moni basser à misoa déjà ba shaggy eyes et comme on a ba poche kiti donc ezo na kisa kimukolo na mbunju pe kimukolo la kisaka omoni soki na sa miso ekiti na mukingo la kisite na mbunju la kisaka omoni ba mbunju la kisi vraiment tozie a te poto critiquer mutu moto ye kaka kopesa conseil ya to bi bandeko eza pe na ba jeune garçon ya onde to lo ba bala basi ya mikolo me ba kende kitango ya kimboko Patrick amona kiki ngana ko banda vie batanga ta usuna mo place moko boye ngamo na bandola ma ba semul amoni se amoko azana moi parler nanda moi stabilité andima ke ko taliba la kune puis ba vandi ta usuna boti mo mwana moko et puis comme akomo mona ke comme le kaka mo ba continuer ça te poser à poussa na mo yo ke soni amusaka bazoka na ba téléphone auluka luka ba chéri soko tuni mukolo wana tango ke na luka mukanda na kela mbela ko ba fufo mona ki ajine yango bino sikozakani pourquoi pas vendre no kaka ozela ti makamna simba na yo bala mwasi na yo keke s'engager c'est comme maman yo benga mukolo ye pas bomi bambula na yiti nenga vandi na yo akoko zo pe papa na ye moko ya ba age na ye ba continuer na bango à sécuriser vieillesse na ye mais yo pese ba bolingo pour frapper on comprend pour frapper pour le qui ma yo que bande la vie pour bino mi mal bo bande la na bino vie kobande la vie à moto pas de kobande la vie au moins moto est responsable vraiment responsable oyo vraiment n'engel ba vraiment que responsable ni terme on est kobande la vie et ça un peu moi maintenant le bon parce que au boti déjà au tigi mwana ou bien tigi ban ok sous place mususu au bandi sous kobota donc kuna peso que simbito ça ni au tika pe bana ok sous place mususu comme tika pe bana donc eza na robien on gaza ne manque de responsabilité parce que un vrai responsable a tika anega makila nega ne mwana te bon lokola ondima qui charge ya bandeli wana quel que soit l'âge ya mutu wana pour ni ga te bulu ga bovana bino parce que otobeta wana ne bandeli ke au PC exemple le président Macron na mutunae bazaranae molonga nae Brigitte donc batambula basala tomba okene ba o ba meeting o ba nini présidentiel Macron yo ga waso na solité ba utine loin tina na comme président lelo rien n'empêche bino pega ningi bozala na lobi pour beaucoup mabat bon pourquoi pas la bozala au tinga miga quel que soit l'âge ya bon na éviter mais baka ekeseni baka vremeze belé maramsu to yo ga na masolo na expérience à vie peu au monde que bon ne jugez point mais tous à la rare biquet fondé anglais balobaradon et kende fait l'homme et puis tout ça la naraba mabete pour wana pesa au sali mutu mabe au sali mabeko au sali mabe yango to lo bakaka to ke beta solo rita na ngato zongo mukie poto pesa na nde ba conseil ebele parce que comme na ngolo ko la monnaie mo courant côté abasi na côté amibali basi ba frappeuse na mibali ba frappeur bon avant moi satani jo na lingiete mais ana kara bien donc il faut que kose bolingo moko ponga na zwa kar na ina ko motambo na kar wana donc zo sa no pera kindumba so yebite eza forme kindumba donc zo frapper za pe ki muyibi on comprend donc to yeba nini to zo sala soko lingino mutu te ko linge kati ezate ke on a linga côté mais na linga mbongo na yote so inga na mabe c'est que mbongo na ngape ya mabe ko ba na ngate ke mbongo za na longité mbongo za na couleur te parce que so nga na mabe mbongo na nya mabe ko Patrick moi vraiment so yo sabilo kwa mbongo na lokio mais yo sabilo la rache et là na to te to na senso ke bande ronde ngasko na tango na olo ba na côté ato yo bazo milela c'est ça pour nga na ozwa tanga nga ya yekola si mais ezaka te ke rita ram tazolela donc on rita gara donc ezaka te ke basi kamba olela mibali pe ba olela kasi yango to na to zo ba visi parce yango rezo to fandelia yo
bazo lobo ya bango biso to lobo ya biso o comprendre tant ozu muto ki amuto ke nango muto ana ka ndenge ndeko nanga Patrick alobaki ke muto ana olela muto ana beti singe papa ke tala mutu wasali ngabo ndenge ko ozala à l'aise na indirectement voilà parce que tant ozo penser ka ke poignée asali ngabo ata na kati na yo lobité na kati soni mususu ba soni ke ba escroquer mbongo ke abimi zoba omoni mais mususu akoloba nango na facilité po akebisa pe ba misusu donc eza na base za côté mibali totika kosala na mabe soki to lingani na biso te to garder bondeko ole ya koluka ke boko tsa ba sentiment batu misusu bazwa ba décision ke lelo ba robala te pona ba biloko aboye tant mususu asala ki faut pas moko quelque part mutu mususu akoya kobima akwenda akofuta ba kase ya batu misusu nyati ya zakae nzoka mutu okuto ayena ye asika azana ye malamu. Mais le fait que déjà bazokisa ya koma blessé de guerre akolingaka lisute batalise manduki lisusu. Donc babilo kona tozo bomela batu misusu ifale basa makambo bien ba place tozo bomela bango ba place. Na soko lingite tika na yo. Omoni mususu pa koya na makanisa mabe pa vanda avandi pe ba vandi za la pa. Si non bon ezala puisque ayaki na makanisa mabe maintenant ngatala bi na moni yonde kotango c'est bon a go changer pe ba penser. Donc so ezali mabe à commission malamu donc mais bakara ezara sur 100% to baba 20% yangwana bande kondenge to zongi lisona biso lelo to baki to kozwa bino temps mingi te eza vraiment pour topesa na ba conseil en tout cas pour mon système aseka mama rifine na yeka tobeta te ke ya koloba to na mo fe ka de to ba la flamme nande konanga Patrick Lusam na banza ko sepe nande konanga na intervention na ende to ba to ka opesa na conseil biso to yebi na biso ko le kabino te biso na bino to zo apprendre ba masolo eza ba masolo vrai ya masolo ba to ezo le kapo epesa ngana bino ba conseil mutu na mutu attirer morceau na ye pas puzzle na ye zangi mo morceau moko tirer ou remplacer pas na yo donc to ko maka mayele donc to bo sanate ke nzamba za na bomo nzamba zo mona biso donc onyo soto sala ka efuta makana ngoka na se yo ozo lelisa batu lelo zo bosana yo po boti bana basi to bana mibali lobo ko tourner bo ndeko no pe ya mwasi bako sale memement so basali na ngote bako sala pe mwana no a mwasi na minute on attend sur yo za suna makasi te o bandomi tuna ngamu na banaka makambo mais na soni ta mususu koloba te kokufelo na sa motema to luka to bombisa ka futur na biso parce que lobi na biso mutaye biango azate mutu boko tika neta musubo ndeko mais bo beba ni lelo pona makambo ezali nango vraiment tina eza na sens mo côté so o mone ko s'engager na mutu te no bana ko s'engager na ote so ki yete guna yo yete mutu yo desina wana luka no nzela mususu to éviter vous avez hypocrite vraiment na bolingo ya na bolingo to boyi en tout cas na basina mibali toka en tout cas na éviter ndeko nanga Patrick ozana mo asuka poto sisa na bande kwa la Flamme TV ndenge to mesana bon moi asuka ezaka ke bon na obenga mo asuka te mais toligara ezaka ke to sala plus bolamu eleke belé parce que ndeka ndeko ocho lobawa basi toza la sincère na bolingo mibali pe toza sincère na bolingo to chapena bosolo vérité franchise ezala parce que mokileza eza ndenge na sir na ba époque to komi ba moment to komi ezote ya biso pe na marambe belé ko sala mabe eza na ba conséquences na nous donc attendez ba comment ozwa bible on dirait ba livre na bino wana mais na livre tout o ya makambu ya o religion nini ezara ke ezote ya biso ka bolamu ok na ba o religion telle o nini et ça soka to sala ka bolamu de bolamu eleke belé to éviter ka mabe. En tout cas, merci de Rodanga Patrick, merci na présence na yo, na lelo, na kiti à la Flamme TV, oye ko accompagner nga, nzamba pa molo avec ce sous sagesse na banzeza émission ya suka teto el boso teto sana to sa no émission belé. Donc bato ba yebi de Rodanga Patrick nous sommes to benga ke pelem, ye yo de konabino, nga wabino mama Rifine la Flamme, ya la Flamme TV, na sepeli lisusu ndenge boyaminga na mabota na bino, ça dépend ya kotala soki na tongo to na midi to na moy bobo sanate ko subscribe en tout cas clique les cas ko tia ba j'aime ba commentaire masolo ye belé na bi ke bozolo ba ke na otika tika batamo na bisa bino mama Rifine donc talara
dobi moto asimbi mandoki batuna rambula na ete batande zoboma biso me bolingo ezali kande tochobeta bolingo lekebele biso toka na système à cœur pas toke na mo cœur nzamba pambola bino ba j'aime ba like ba comment n'oublie pas d'appeler donc Yabino ndeko na bino c'est parti refile la flamme donc Patrick Lusambo donc rappelons aussi merci à toi. En tout cas. Ndenge au ben singana le kana plateau na yo. Vraiment. En tout cas merci Nzamba Papa. Marquer les époques, chasser l'obscurité. Oh.